Donc yo boki le problème makila mutu ka boki le monster sur la montée. Makila wana déjà comment ko déranger nga yango na mona ki moyen na continuer musala ezati. Ba mama oyo bayaki na mutu ko bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi. Bayaki pona ko mutu ka oyo balobi mutu ka uta Kishasa. Tango uta Kishasa bayaki nango awa na boma. Bon frère nemta kinozo na Kishasa ne na boma ba pesa ki ye pa ya bon frère na ye. Alors tango azotambo na mutu ka oyo azomona ke esprit moko na kati ya mutuka. Yango ayaki nango epananga na sambela na yango pona po esprit wana éthique lisusu ko manifester na kati ya mutuka. Na tango aye nango epananga ngai tango na bani ko travailler mutuka wana. Namoni elongi ya mama moko boye liboso nango azaki na singa na kingo na makila. Na tongo nango nde na yebisi bango. Tala makambo na moye na mutuka. Namoni événement boye. Ale bango balobi oh eza bongo ngabi eza bongo na ke pa docteur na kutie na yebisi docteur tama kamuna moyi na mutuka tala eza na mama moko boye ko telema wana aza na singa na kingo pe makile zo kotanga ye ayebisi ngai o yango wana ngabi so sande ngabi c'est que il faut mutuka oyo ezonga côté eutaki na tawana sikopo ete permettre eloko ezonga les faciliter. OK, il y a ce que nous appelons la loi. La loi de la réclamation. Loi ezali eloko to kuta kango. Ezana batu mususu bazo vivre na ba délai. Oyo déjà libota si ebongisi la yeke ye na année telle fois kende ye na année telle fois akende. Ezana boma. Mutu ozonga. Mutu bonga nzonga mutaya kotika ngonga na zalaki te. Aye kotika opande ko ngai akei. Nga après 2 jours de konanga bengi ngai. Tala bonga lo nga mwana sekanga ezate na mwana ngo elinga kokufa aponga biti baluka ono basala nzambe bapoya na ngo ekende Kishasa ya mwana ka mtoto oyebi pardon mutu ya mutu oyebi ngala mona ki ete na yebi ete kasi na mona ki bango pete ngala zalaki na ndako na ngai surtout yaki nango est-ce okutu obetana ya police ki mutu oyepa na ngala suspect ngape na bango ki na za mwasi moyo osala ndesi oteme zalaki na vanda ika. Est-ce que vous avez un même mutu? Na qui on a fait na toi une bande. Nani? Propre. OK. Esprit moko ya démon o l'attaquer ndé et diriger na opération wana. Parce que tant que diable ya ko sala opération après opération accueilli ndé conscience ya mutezo ngaka Paul et bon est-ce que ça na yeba kité na comprendre té parce que azaki déjà emporté na esprit moko bosongo mais bango loko basali ko boma mutu bokundi pendant 2 semaines ba betali solo te ni tété la police bon disons famille ya maman Yvonne soki baki ko lobati ndeko na biso za wapi mais pe ba nga ba bomba ngomo na pe ke likambo lobi pe to éviter ndeko porter disparu est-ce que wana pe to loba ke les envoûtements ya solo Bayembela kayolo lingi kaniye Basinga kayolo lingi nini nakisanga Oyo kalo sambo ya bana Oyo kampo singa ya bana na yo Ba oyo nyoso bayaki pana yo Batikala jamais koyoka soniye Ozamwana na moto te po yoko sanga Ozamwana na moto te po yo wangana. OK. Il y a ce que nous appelons la loi. La loi de la réclamation. Loi ezali eloko to kuta kango. Ezana batu mususu bazo vivre na ba délai. Oyo déjà libota si ebongisi la yeke ye na année telle fois kende ye na année telle fois akende soki muta komi na année na ye kokufa dia batala ka tokozoya na moyen nini toko utiliser nani vous comprenez et ko ezana bato mususu soki moment na ye koki dia ba ko utiliser muto yo aza proche na ye et que aza faible en esprit nde ba lati muto wana ba utiliser ye pour asa l'opération moko bosongolo azala ka mundele te azala ka mutu mwindu na moment ya confinement zibe service a memeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga
JB service eza kusala musala awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police JB service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pambo la bateau nyoso ba ko assister. Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, l'heure de chrétien avec Yves Ipantos, directeur des efforts de la fin avec la série continue, toujours dans votre chaîne Super Promo D143. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Ernest Mongou sur Avenue Kimvula numéro 3, na quartier et puis tout la commune à Kitambo, à la église bénie de Dieu. Voilà, tout ça évangéliste awa moi mikole belé bandeko ba moni suscité ba moni encore oui ça ba moni ni si à église contre Christ Mamba. Oui, santé ça très bien ndeko ozomona nzamba zo sunga pe corps de Christ église bénie de Dieu particulièrement nangolo nzambe toujours évoluer malamu. Mikole belé bandeko ba moni suscité toujours une nouvelle to ah mais papa ni reko comme là papa malade papa un peu malade en voyage voilà. Ceci c'est là toye banano en fait ni ne comme là qui évangéliste Ernest Mongou. Oui, c'est vrai, nous autres, Tungi Samaki, n'a pas voulu nous embêter parce que nous, personnellement, nous avons pensé qu'on a vraiment y a maladité, il y a l'hôpital, nous avons une retraite. Nous avons une retraite, nous avons que nous avons un problème. Kende na CNPP. On écoute un docteur, solo on a expliqué Moussalo Salaka. Na makam na lobelio akorienté ni rosal ton abimi retraite en tout cas na bangaki pe no ki passe na motema nanga na ke na hôpital ya CNPP na kutane pendana docteur n'expliquer que na serviteur de Dieu ta la révélation la vie tel atuninga au salaire musani n'expliquer au travail par rapport à horaire na yo en tout cas chaque jour dans la télévision à partir il y a 5 heures juste qui nous 6 heures, mais nous avons 4h, 4h30. Après télévision, nous réveil, après réveil, nous avons yamba, donc nous avons 24h sur 24h. Des fois, on a lié à KT, des fois. Ah non, et ça normalité, tala. Et à commander un examen à Gossala, la salle d'examen, on a découvert que j'avais vraiment un problème dans ma tête. Et c'est là qu'il faut un traitement à ma casse.
où Sengeli et Sangai repos il y a 1 mois. Alors, nous avons dit que 1 mois, c'est un peu moins difficile pour nous, mais nous sommes obligés de sa programme Yaminganga. Nous avons un peu moins soutien à Bandero quand nous avons répondre à traitement. Malheureusement, c'est moins difficile pour nous soutenir. On est un pasteur, Bandimebele, Bandarabiso, plus pour nous intérêt à Bango, on a un problème, bon de la salle, mais quand nous-mêmes, toujours un problème, comme à moi kilo. Parce que nous avons c'est surtout ça. Nous avons un problème, le pasteur Belé, Lukanga, oh yo, le lèvre de travailler, Keba, bah, moi, on a besoin de colonne à Bango, yo, ça, on a Bango, Théo, Zumiboma, mon collègue, on a un problème, qui va, conseil, n'a mon nom de commis des points faits accomplis. Mais nous avons fait le nécessaire, nous avons déplacé quand même mon qui pour nous battre. Nous avons fait 10 jours, nous avons fait les sous-sous, nous avons fait les sengeli, nous avons fait les sous-sous. Na soins et scan dans traitement nous avons pour 10 jours mais en tout cas évolution à ma casse et nous est normal donc nzambe a pambola bandeko bakanisa kibiso pour toi na procès vraiment les swingi pour tout ça ba responsable tout ça na bana tout ça na moi citoyen na banda ku ba préoccupation ça moi belé alors que déplacer ba traitement tout ça ça demande beaucoup mais l'Éternel nous aide quand même ça évolue très bien. Voilà, inconvénient athée, hein? Docteur le inconvénient athée pour que lobby et ça là que dangereux plutôt danger moko ya na simali kambango. Non, parce que nous avons maintenant un hôpital, alors bien ngai na ko permettre que les Cambouana et comme ça aussi na suka. Et nous avons bien que zana milimo et belé ya batu na mokili. Oyo na bongisa base de délivrance na maboko na yo. Na bato bazana mboka na yo. Alors na kolinga te que danger comme la yo na kozana sima ya traitement pe na kozongisa eloko ne loko ne sika na yango. Tala lokola ndeko na biso auti ko témoigner auti na France. Avec un problème où il y a bambula et le lot a eu délivrance qui terrible. Avant pendant 3 semaines. Donc ce que moni ba mange la délivrance on dit matin. Mais le lot a témoigné nzamba zongi si pena senti que azongi mobimba. Alors ba kawana na zone de comme sous outi na Londres. Aïe une semaine uniquement pour la délivrance les cambois par rapport à la révélation autopessa qui est donc nous avons permettre que malade et manga musika à cause de sa nuance après traitement il a respecté le traitement pesant na ba condition à pesinga. Voilà, merci les gens condition pesio le sambo pour la bande bota la biso to ko tana ba sigine surtout na ngolelo. Le coup me zonge pa inayo kolo na milimo Yesu Masiya nzambe na makoki nyonso. Merci lelo pour permettre susuna les kalisusu. Liboso na bande ko nyonso na internet partout bisika za mokili mobimba. Molimo na yo akambangai na lobaku te pa inayo na kombo Yesu Masiya to bondeli. Amen. Amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Activité benga qui va se nzambe pour remercier bango et à cela deux mois passé si je me trompe pas. Alors en fait Nasima ya tout ça on a qui résultat nini ozwa topé intérêt ni Nasima robeng ça va se nzambe surtout ya commune ya Kitambwa. Bon omoni lelo musala nzambe et comme musala moko passe mingi bon moko zate boyoka nyezate nzambe pesa ngai vision ya organiser des grandes journées ya croisades pour la commune ya Kitambwa précisément. Et na tambola ki tambo mobimba na pesi message en Nzambe et na moni que moment ya confinement na couvre-feu. Oyo gouvernement et lobby pas de rassemblement plus de 20 personnes. Mais Nzambe psenga oko organiser yango. La police boy aner boy na zongi na retraite Nzambe psenga oko sala yango. Et bato belé babangaki mais na sali yango plus de 2000 personnes. Et na moni ba salle na Nzambe ba répondre ba papa penda mikolo na commune Kintambo. Alors c'est nazala qui flatté. Donc j'ai compris que ce n'était pas moi, c'était la main de Dieu. Alors moyen ya couper sa bango merci et c'est là qui moyen ya kubenga bango ko sala moi réception pour nous remercier bango. Et na benga ki bango mais ebele ba répondre ki pété bon ba yebité ba fini ba préoccupation na bango mais bo moni obayaki ba papa bayaki pe bo moni ndenge ba témoigner qui je suis, ce que je fais, va témoigner quand même de cette sa cause et réception. Voilà, cette fois-ci, tout le monde séminaire organisé pour le phénomène femmes et mari de nuit. En fait, tout le monde papa a moi expérience ou on a
ya kokutana bandeko baleka plus na phénomène wana ou bien révélation pe ka nzamba pesi ya bino lobela sujet oyo sunga bana na ngana likamo songolo paka. En tout cas ndenge apporte pour lobaki oyo ezangate ezanzam ndenge pe programme oyo nzamba pesa ngai 3 grands programmes na année oyo croisade et c'est le 17 au 8 août après un programme il y a midi pour Christ et c'est le mois de septembre et avec un programme il y a révélation et délivrance sur les phénomènes mari et femme de nuit. Donc c'est un programme où nous avons et c'est le 17 au 10 décembre. Nous avons révélé belé sur les phénomènes mari et femme de nuit. Et nous avons dit que le phénomène mari et femme de nuit est bon marqué à Mabala. Nous avons dit que le marqué à Mabala est bon misala. Ezo mona ba santé ya batu ezo tsa batu na bakati na ba conflit na ba incompréhension na makambo ndenge na ndenge. Alors nzamba lo belinga makambo ebele sur les phénomènes mari et femme de nuit. Donc 4 jours on a expliqué batu na ba conséquences na ba cause na ba portée d'entrée. Donc c'est vraiment ba chose à ma kaso nzamba révéler ngai sur makambo oyo. Yangonde to bengisi batu 17 au 10 décembre pour totalisa bango nino nzamba révéler biso na o état des phénomènes mari et femme de nuit. Et comment on a une moto aye baké nazana femme de nuit nazana mari de nuit ndenge peut biso pe bay o truc ko yeba tende ko na moni azana impudicité c'est que femme de azana femme de nuit na kati na ye et soit azana mari de nuit pour toye barango na balolenge belé na ebité c'est là ba penser na biso bato toza na mokili mais bino bozo ba sai na nzambe. Est-ce que impudicité peut y a un peu de kati moko toloba que de quoi dans mari de nuit to pe femme de nuit. Vous savez mari de nuit et femme de nuit ba caractéristique nango ba te belé ba ye ba ka soka lotindoto azo passer rapport sexuel na mutu moko songo la femme de nuit mari de nuit. Nous avons des caractéristiques et belé et le lenge pe ba mari de nuit ba za ba le lenge et belé. Il y a des maris de nuit esprits méchants. OK, tant azo ça le rapport sexuel d'une façon spirituelle. Azo pesa pe déformation na banzoto ya batu ba douleur pe na banzoto ya batu. Alors ba caractéristique azo déformer na figure ou bien un masque de vieillesse. Et ça pe na ba mari de nuit to ba femme de nuit méchant ou ba bouma kamabala. Au moins na ki mobali wana ya kufela ka basi. Moi ça liboso kufi, ya mi bala kufi faut faire attention. Vous comprenez? À cause de la moi si mo ya butu ya kanda na jalousie nenga mabenda zo bouma. Vice versa. Et monsieur Soupé, tout le monde a mingi sur ce bateau, il y a une puissance sexuelle, na mibali, na frigidité na basi. Moi c'est ça na mobali, mais à l'inarrêté au bal na simba. Alors car aussi porter pense au bal na été. Les arabes fait wana pe, il y a femme de nuit. Na mobali oyo, soka simbi ga moi si boye. Anzoto lembi donc azoko kate ko panda na mwasi ezala kabasi ni wana. Or c'est pas na ba caractéristique nous surtout remarquer car moi c'est avant de remarquer que période mo mabele vimbi. Car dans les villes, on dirait moi c'est un zemi, des fois ma belle autres angissa, ça a un phénomène on peut y mari de nuit, femme de nuit. Bon et tu as rappelé ben compression na quatre na libal. Dans les villes, il y a une compression côté boyo kani baby. Donc bazo jouer ba rôle les belé pour nous détruire ma balle oui et bazo détruire même na misala parce que ça ba mari de nuit au soit côté na vie na yo ako baby ça na musala na yo ako comme so na tina poubelle oza sous na valeur te na misu na bato. Donc oyo ba tous les ovimba c'est que bazo bota na deuxième monde bazo bota na monde musu sans le savoir na mari de nuit yango. Donc mingi ezala rappelé ba phénomène wana. Mon moutazui zemi na nenge ya butu parce que la Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ça c'est vrai. Donc nzoto atika laka esprit akei. Donc esprit akomona na mutu boyete. Mais na nenge ya molili azomona na pera na nzoto na nenge ya esprit. Et nzoto wana esa la misala ou ezo manifester na physique. Na utaki ko ya sœur moko avec un problème très sérieux. Il y a mari de nuit parce qu'il y a des maris de nuit méchants ou babim ça na figure na bango monier penda boyi. Au monier pendant boy pour sentir une rosa naie et par rapport surtout qui boy au tikali na ba effet na ba conséquences. Alors c'est on a moni pendant mari de nuit boy ninga zo forcer zo forcer tant surtout na boy a remarquer pendant nous autres nebo moi aussi ba douleur pendant ninga ya mukete aye ko le pas na douleur wana na tongo na ngwana.
Donc ils ont un effet ébélé de te expliquer comment ils font les maka, comment ils kotaka na séminaire. Voilà, mais impudicité ça n'ango te, voilà ça n'ango pour na mari femme de nuit. Bon, impudicité, ils appellent la possession. OK. Ils appellent la possession, ils appellent la réclamation, il y a loi. Dans cet exemple, il y a un frère Moko, frère Wana, donc il y a si potara cité, il y a une maîtrise de la cité. Moi, si nous sommes quoi kende. Alors, il y a moi de comprendre que non, on est dans une normalité. Il faut comprendre, mais c'est comme si on est prisonnier. Tant que vous avez de l'Nzamba, le but que nous avons tellement botamaki, mon amour, beau gosse et tout ça, ne balaki est mabé. Que vinaye à cause de la caca, kolinga basi, tia kozwaka malade, pas beaucoup panango. Donc, et ça, bilo comme sur la réclamation de la loi, bilo comme sur la déclaration de malédiction. Ok, ça c'est bien. Alors, je crois bien, dans les amis Bolandi Bisso, ceux qui au Koutani na bilembo, oyo, tout tanga awa, tout loba awa, na bon moinayo, soit pas amine de kozane pembe nouana, en tout cas, salambango, lombango, luka monsal nzambe, mokaza pembe ninayo, soit bien les numéros affichés wana, et les amis monsal nzambe assemblée layo, pona kolongola milimo wana ya mabe assemblée là pour milimo wana surtout elongwa otika la pepele tozala elongo biso na bino. Voilà, tant on bêtiment solo ya femme, phénomène femme et mari de nuit, et tinga pena tuna par rapport ya pasteur Moïse Mbiye, tout le monde va photo tout circuler dans les réseaux sociaux, à Otiko Bala, l'homme de Dieu oyo batuba loba baganga basala nyonso et sala pena moi mabe makasi et lelo papa na biso abali na ebité. Et c'est le ning tout le monde va foutre papa Moïse Mbiye ndeko na yo l'homme de Dieu azobala. Bon, azobata bali. Bon, on a eu qu'on a dengue ya rumeur. Mais je ne crois pas que c'est vraiment une vérité. Parce que le pasteur Moïse Mbiye est un homme public. Donc, il faut quand même être d'une façon publique. De ceux qui abalent, surtout qu'ils aient locaux. C'est comme si mon kilimo bimba bazelaka bamona ke ya bali et ce qui y est aligné ça là je crois que a ça d'une façon très officielle pour mokiliper et mon peut-être que no yewana s'engager dans mariage. Donc je crois que ce n'est pas vraiment une chose vraie. Je ne sais pas, je ne peux pas affirmer ou confirmer, mais je crois par rapport à l'analyse nanga et cause à la vérité parce que dans le niveau na yé ce que lui qui abala je crois que l'ibala on a fait d'une façon très officielle. L'autre fois, tout le monde a une photo de c'est l'explication de la nécessité Bethel. Le but est mariage de Moko, aussi de Bokota, na mariage civil. Cette fois-ci, est-ce que ça a ou bien l'Ibala est sur le papa photo circuler? Ben, ceux qui le salam qui a bali et analyse de Sala pour l'Obama Mabé Makasi. N'habite analyse de ça par là. Mais ceux qui à Bali, écoutez, d'abord, le mariage c'est une institution divine, c'est la volonté de Dieu. Et surtout que c'est un oiseau kamba. Vous savez, les Français disent que diriger toute une femme, c'est diriger toute une nation. Et ça, c'est pour responsabiliser vraiment Moutou. Il faut Moutouana à Bal. Pour ceux qui ont dit que moi si pendant 3 mois, 6 mois, une année, c'est pour ça quand même responsable. Pour mon fiançailles, et que c'est un mariage. Pour fiançailles, on a fait kando siliki, on a fait kimia kei. 2-3 jours quand on a fait beaucoup de choses. Mais mariage, on a siliki, siliki, vous comprenez? C'est deux choses différentes. Donc en réalité, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige tout ça, doit avoir vraiment une forme. Parce que la force d'une personne se trouve aussi, soit se retrouve aussi dans sa famille. Vous comprenez? Pour Oyebake, Moutou a diriger société, tout ça. Il faut comment diriger Naku Oyavandi. C'est vraiment important. Donc je crois que ce qui est là, qui est à Bali, ça sera une bonne chose, une grande bénédiction, surtout pour la communauté cité Bété. Est-ce que ça sera normal dans la famille, bon, disons, dans la communauté, grande communauté, les autres, cité Bétel, dirigeant, Aza, Naye, Mariette, ben, à lui, Azo Salé, la Nano, puis il faut nous embapper jusqu'à ce qu'on a un niveau que
à Bala. Est-ce que c'est un peu normal de avoir 5 ans dirigeants locaux là 5 ans sans moi si n'habite est-ce que vous avez battu est-ce que pour ce y a katé c'est que s'il n'a pas banani tout le bandé on a 5 ans l'homme de Dieu sans femme n'habite dirigeant n'habite sur que juger le condamné. Bon, au moins, tous on a une vie très différente, tu as une mission très particulière. Ngai nzambe asali ke na bala avant même na banda église. Nga na bala na une église té. Na bala na zaka na ba culte matinal. Nani kutu na bandi ba culte proprement dit té. On a pas ganoté aux frères na cette église. Non, na zapenza donc on a bandi na musala nzambe sika, mais tellement to bandaki na bonzambe wana kaka et en tout cas nzambe a orienté dans les mariages pendant que je n'avais pas encore une église. Et je ne sais pas pourquoi nzambe a fait que na bala avant. Bon, peut-être le la benga na jeunesse sans le mariage avec des frères et des filles, je crois que ça peut être libaku na bande comme sous. Il fallait que Assa donne la responsable pour nous quand même considérer Nabatou. Il y a un monde qui ministère, j'étais toujours avec ma femme partout. La délivrance, quand on avait étranger, à Brazzaville, j'étais toujours avec ma femme. Donc c'est aussi une responsabilité qui amène la considération dans la vie d'un homme de Dieu. C'est important. C'est vraiment important. Vraiment important. Moutazo Kamba, église et tout ça, na moi si c'est vraiment important. Vous savez, les sœurs ont des caprices, les sœurs ont leur comportement un peu très particulier. Tant que vous êtes pasteur, vous n'importe quelle heure, il faut bon de la prendre à battre, il faut assister à battre. Or, il y a une assistance, il faut moi chez elle. Il y a un problème, moko. Il y a une délivrance dans la famille, moko. Il y a un papa à l'agonie. Tant na bondeli pona ye si manangai ba moni différence na papa wana or liwa ezaki kamotali famille na si mananga ba beti o benga nkosa kibota ngana kei na moni ba memeli nga papa na église ba yane don nenga muta kota kana koma nenge ba yelanga papa na église tant to bandi prière nzamba o lobananga soki kaka o libérer ye o livrer ya kufi tika une église ko libérer été to bandi ba prière comment peut-être de côté na comment alors moi si na agena ko ndima moko extraordinaire azo ndima ke ata na église parce que famille na ye moko ba tomboki ko bimisa ye ke na hôpital ko kufa ngape na boy moi ce n'est pas boy famille na tomboki ba bengi grand frère ya moi si grand frère ya moi si tango ya talika beau frère na ya abi non o za jebembe abenginga abi ozana nous gêne toyoka ba témoignage na yo ebele kebi ke nzamba utilisaka yo mais oyo et makambo nzambe te oza makambo risque o eza prison ngabite nzambo utilisanga dans le bina ngai so na libérer a okufa a convaincre nga pe na boy famille ba tomboki ba bisenga na sala décharge que soki akufi liwani na maboko na nga na sala décharge famille ba kei ba loba to banda prière butu mo mati tongo sa sans repos mutu de pas côté na coma a bougete a ninganité na tongo famille ba tomboki ba okena la police ba benga la police na yoki nzamba le binanga Ernest libérer nzoto tikala na molimo na ye témoignage vivant malgré ba tebele ba comprendre ba révélation te to bondeli ba ye na kanda ba zu ba kei na ye nzoto ya pamba molimo tikali depuis kenda koma bougate 2 mois après nzamba le binanga Ernest zongisa molimo na ye ekene kolata nzoto prière kuna mutala muki na koma parce que jour au azobima hôpital abengi ngai na mwasi na ye balobi ke non toza déjà na ndako mais to kota na chambre te sans que oya ko bonde na chambre avant nga na kota na chambre na nga moko tant ba bengi nga na bandi déjà ko kende na komi na nzela nazoka nzamba zoloba na ngai benga mwasi na yo boke na mwasi na yo wana mwasi na nga oti ko bota mwana zana no bébé ya 3 mois mutu pa otikela mwana zate mwasi na nga ayena bébé ya 3 mois tanto komi na ndako wana to soli to bondeli na koti sko na chambre on a prié na chambre wana donc na koti na chambre nzoka nde esi ba préparer que déjà chambre wana que soka koti ya lali ko kufa le songo wana tana koti na chambre na bandi ba déclaration lokola ki ndoka zeka na famille te ba monika na bandi ba déclaration allez banuga momoni o pasteur ndenge to kanye na chambre batu batu bayana banzete batu ya na ebisio nzambe likolo zokanga
nabimaka boye bato bamba sani boye madame nanga azokima protéger kaka mwana bato benda ye suki na mutu siko bato mosusu bato bongo nani ono mwasi na yo oh mais comment moto na mwasi na yo koma etie mwa confusion makasi ndenge tobimaka bongo soki mwasi nanga azalaki te ekenaki nga moko elingi ezala terrible. Donc c'est vraiment nécessaire pour celui qui dirige, surtout là où il y a les femmes, le seul, il faut quand même azala na mwasi. Alors son rôle ya maman pasteur na église ezalaka nini toyeba mpona bandeko baotala biso bao mpe bazolingana te maman papa na biso Moïse Abala. Merci na temps sous l'artiste, merci na assistance na yo esali biso plaisir makasi. Non, rôle ya mwasi ezo dépendre na ba capacité mo chez Zanango, to pe na ba grâce mo chez Zanango. Dans la base ya ba pasteur mususu baza na ministère, base ya ba pasteur mususu baza na ba don, baza na ba capacité moko très particulière. Parce que normalement chaque pasteur a na mwasi moko o nzamba bongusaka particulièrement pour na ye. Malheureusement il y a des pasteurs au babali basi na ba sentiment, sans révélation na ba libako, alanda kitoko, alanda ki famille tout ça. Mais au bâtiment de quatre Nabunzambe, Nzambe a orienté toujours moi à préparer pour nous soutenir le ministère. Il y a papa. Vous comprenez? Ils ont une église belé bassi, ba camarade département à maman. Ils ont une église belé bassi, ba la conseillère. Vous comprenez? Donc chaque mois si avait un rôle où jouer pembeni ya papa par rapport il y a grâce ministère todo Nzamba tekatinaye. Voilà. Merci l'homme de Dieu, c'est le plaisir. Mais tout ça na sujet oyo chauffeur Diego Abomi patron naye bazali bongo journaliste collègue na biso Dubaï plus Kinshasa ben pona lopango et ça le nini ndeko alobi eza plus envoûtement des mois à côté la naye basali 5 ans ala la rapa naye ala mukapa patron naye mais abi envoûtement genre nini envoûtement ko kozala ya ko boma ndeko bosali ne 5 ans ensemble aller ça quoi melisa kayo pour que notre équipe na classe et comment déjà famille envoûtement ndenge nini kozala bino boyebi mama kamboyo mais ka ko analyser les kamboyo. Vous savez ndeko Yves vie est une réalité belée. OK. Il y a ce que nous appelons la loi. La loi de la réclamation. Loi ezali eloko to kuta kango. Ezana batu mususu bazo vivre na ba délai. Oyo déjà libota si ebongisi la yeke ye na année telle fois kende ye na année telle fois akende. Alors ce que muta komi bon en fait nzamba limsanga na lo pona ndeko auto na pas exemple. Ce que muta komi na année na ya kukufa dia batala ka tokozoe na moyen nini. Toko utiliser nani. Vous comprenez? Et les gens ce qui moment na qui diable a utiliser muto yo aza proche na ye et que aza faible en esprit ne ba lati muto na ba utiliser pour asa l'opération moko bosongolo. Non pas cet exemple ils en a serment kufa ki awana kitambo bande ko bele kitambo bi histoire oyo. À quel réveil matinal akuti na no réveil bandité. Donc ça la ramo ba omelette na ye, ça la ramo ba change na ye, azongi na no sika ça la ramo sala bandi ko kombola. Nzokande garçon moko boya aza chauffeur te. Et bah bombi saka mutuka na lupangu na bango akeya zui contact a démarrer mutuka wana abime libanda bandi ko kende direction ya sero wana sera zo kombola moni mutuka mungo zoka direction na ye akima pe na gauche amoni mutuka landie na gauche azongi bo mutuka landie sera kimi na kati ya lupangu abata mina sima ya portail na béton oyo batela ya portail mutuka yeti et tout béton wana béton ekweli ser na kati akufa sur place. Donc on comprend que ce n'était pas la personne, ce n'était pas le frère, c'était esprit moko démon ou l'attaqué et dirigé dans l'opération wana. Parce que tant que diable y a ça l'opération, après l'opération accueilli, ne conscience ya mutezo ngaka pour est-ce que ça n'a comprendre parce que Azaki déjà emporté na esprit moko bosongo mais bango loko basali ko boma mutu bokundi pendant 2 semaines abetali solote ni tété la police bon disons famille ya maman Yvonne soki baki ko lobati ndeko na biso za wapi mais pe balinga ba bomba ngo mona pe ke likambo lobi pe to éviter ndeko porter disparu est-ce que wana pe to loba ke les envoûtements ya solo po envoûtement néanmoins yo bomi mutu ko ya bon ngam na boma ki ezaki envoûtement mais envoûtement et batami donc il faut la police ne luka pour que baye ba sokité mais film bonandi mdesaki musala pour que ndeko alo ba sokité bon papa est-ce que on peut te rendre envoûtement
Mais tu as la loi de famille de qu'on a vu ça. Non, n'a expliqué que loi de famille ezalaka n'a pas confirmé sur la loi côté à moi si tout côté mobile mais expliqué n'enga ni ba opération ou et ça les maka. Mais envoûtement tango esprit azui moto ça l'opération esprit que tant moto tikena bu moto fa bangati alors le baninga ni na ko dévoyer ni fa bangati et na somo na ko lobate vous comprenez. Vous savez ngai na kotaka mabonde li pour ne pas passer ya liwa ya bokilo nanga. OK. Alors moi na tongo azo repasser bilamba na ye asoyena batu bambote ça normal abimé quand c'est le mba kataka na prince bodé ça c'était tout est pas ba même mang en hôpital sana ministre akufi alors ngai loko legela ngai oh mais comment mutu kaka dans les vies du kabouati kabo na kota mabonde li réponse tinza mapesa ngai abi ko luko yeba mingité na yo osana nengi ya liwa oyo kokufela na bongisa mutu na mutu na sorte ya liwa na. OK. Vous comprenez? Nous sommes un pasteur azoté car na cher OK. Et ça ndenge nzamba bongisa ki. Donc mutu na mutu ana lo lenge ya liwa o nzamba kozwila ye. Donc jugement ya liwa ezali jugement autotique la plus nzambe. Mais na kat na ba analyse to zopesa par rapport à l'expérience ya ba makambo auto kuta na kat na ba vie. Il y a des gens qui vivent sous les réclamations de la loi on ba kuti yango na famille. Vous comprenez? Non, il y a un papa professeur de l'université, 50 ans d'âge, avec une ONG au Tekamituka. Alors, papa, on a avec un banguiste. Mais remarquez, ma camarade qui est sous le boussoté, ma marché, tout ça. À la ligne de l'émission, même a senti que le Cambou est touché. Aïe, qu'on lukanga. Tant que bon Nelly, nous avons besoin de ce boy. Des fois, Botamaka, famille, et ça, là, que Batombola, yé, à la leader de la famille. Bapesa qui est délai à 50 ans. Il y a Monica dans la reine, dans la mbongo, dans son famille, nous avons qui pouvoir moko bonde pesa meleki na kati na buziwana. Tango 50 ans et coquille, ne va ni ko boto lesko makamunios. Vous comprenez? Donc la réalité na ba monde spirituel les alliés. Yango moni toto ya kabatu, ba lukanzambe te po ba komi na ba problème, ba lukanzambe te po ba kutene kamo songolo. Ba lukanzambe tango makamutu ezo marché malamu po ba bongisa déjà lobby na bango. Ndena sepelaka na nzembo ndeko yemba. Loba pona ngara, Yesu loba pona ngara. Sakola pona ngara, Yesu sakola pona ngara. Nayeba liboso na kokende de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, God. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tangu kila kyodamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosui oyeko kila eva eleka kimala
na milengele liboso na kokendeza lolenge nini. Donc il y a des choses oyo et c'est bongisama na futur na biso. Mais tango za bien lelo oyeba te nini zozela lobby. Mais ce que le Kinzambe lelo nzamba ko révéler oyeba mi lobby pour olongole on ndenge lobby quand tout ce qui est révélé est condamné. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que nous vivons. Na libala on se libala abimi libanda pour iso beta mapede ngona ke azaki mo se libala mais on est gobimana chauffeur. Sinon ba dire bande comme sous. Est-ce que molimo on a payé ya comment on appelle ça? Il y a polyandrie. Pour moi, si celui qui a commis à ça, moi c'est libal, la zobi marana et voilà. Est-ce que Kindou malaka c'est libal? Oh, ouais, Koufi Babomi, dans les gobi maintenant chauffeur. C'est là on va dire. Et alors, c'est connu de moi polyandrie, moi on a Kati, on a déjà Kindo Kiza, il y en a Kati et comme déjà Kindumba pour moi si nanda quoi libal. Est-ce que vous avez bien sorti ne quand le bi mutu azana vie on Nzambe a tracé pour naie biso ba pasteur to zapena ba secret et belé auto bombaka ezana basi oyo bazo bokola bana mibali na bango te bana o bazwi na mibali ya libanda mais bazo ko voler normal baza nana moi si moi na bana 5 mais na bana 5 mibali kaka ya mobali ne yanda 3 ya mibali ya libanda. Mais mobile il était pas normal. Donc par exemple moko, na kina cas de délivrance il y a ser moko, akina mona moko pendant moi bébé, moi qui toko makasi akina ba une année je ne sais plus moi. Alors moi na wana belli makasi ba ken hôpital a découvrir que moi na wana kufi. Ba c'est ser no moi na sa kufi au na morgue. Le ko la ser wana be que to sala ba de délivrance enfin nzamba sala ba de na biso, ayena mbangu na permanence sans que aïe c'est biso que moi na kufi aïe ko sa biso que moi na piqué crise. On appelle ça que na vérifier na tie moi na se. Tant on a bandi ba déclaration na zoka nzamba zo na Ernest zo sala nini. Moi nous asus na bo moité ba elu ebembe. Na bandi ko prier que nzamba sala miracle. Pe nzamba zo bananga, na zalaki capable ya ko sala miracle. Mais à ce moment où on a mobile à Libanda, on a surtout qui. On a prié, on a dit moi si on a la vérité. Vous comprenez? Nzambe a permis que moi on a akufa. Et ça n'engage moto moni David a bota qui na moi si ya batu. Mais Nzambe a permis que aboma moi na wana. Oh David a bota qui na moi si ya batu. Vous comprenez? Donc il y a des choses autres que quand on a bozindo te, ba lobby toyoki ba soupçonnement wana toko jijangote. Bah, analyse ça par rapport à l'expérience et tout ça. Mais vie à notre réalité, nous avons des choses cachées. Voilà, merci, ça c'est bien. Tu as commis un biso na souka, l'île Balabana, nous avons un biso programme ces jours-là, nous Titi Dini pour la Miloulou, phénomène femme et mari de nuit, aussi numéro de téléphone, prière pour la bande de au micro. Oui, bien aimé, nous avons partout où se retrouver. Bolingi Bozwangai, évangéliste Ernest Mungu, Nazana 00243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851. Na chaîne Nanga YouTube, Bokozwangai na Béni de Dieu TV. Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Béni de Dieu TV Ernest Mungu. Ba kilte nyonso liraka en direct chaque dimanche. Tu as un kilt moko. À partir déjà il y a 7h, tu comptes déjà en direct. À partir déjà il y a 8h, tu comptes en direct. 10h. Mais chaque premier dimanche du mois, à partir déjà 10h, tu es déjà en direct. 12h. Et dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi, à partir déjà, il y a 17h30, 45, tu comptes déjà en direct. Donc lundi, au Kobonde, il y a en direct. Mercredi, vendredi, Oyoki Mateya en direct. Na Facebook, Okozwangai, Ernest Mungu. Vraiment, Nzambe a pas mon labino au Bolandi Biso. Enseignement, le 7 et le 10 décembre. La délivrance et la révélation sur les phénomènes mari et femme de nuit. Tu repères sa enseignement, tu repères sa cause, tu repères sa porte d'entrée, tu repères sa conséquence. Na o et batami na kat na mariage nocturne, mari et femme de nuit. Na bondeli. Colon appelle merci au permettant qu'il n'a se retrouvé dans ma botte bandimi ko yambangai. Ngolu na yo esira bonde na bomo ina bango, molimono akamba bango pe asosolisa bango volonté na yo na nzela o nyonso bango bayoki. Zwa contrôle na bande ko nyonso ba pambola maba se retrouver na suka mbula oyo en tout et pour la gloire na yo na kombo de sumasi ndeto bondeli. Amen. Nzamba lola apambola bino. Bye bye.
Bye bye. Bye bye.